tomoni ke na kati ya RCK politique oyo papa le guide suprême alingi amemela yango Congo et puis amemela yango Afrique parce que eza le kama eza politique oyo banoko bamemelaki biso te. RCK est juste mpona kolakisa bato makambo ya sika. Moni olobi awa très bien que non badiscours ebele eleki na mboka na biso. Baprésident Mobutu baloba badiscours, oui, baprésident baloba badiscours. Mais badiscours wana ezali conforme na mabele na biso to ezali conforme na famille romano-germanique. Tala mboka monene boye. Ti lelo avocat ya mboka na biso to atelemi alors la constitution de biso est tirée origine dans la famille romano-germanique. Est-ce que biso tout ça va descendre à peuple là? Bonté Balandia Info Plus HD officiel TV nga na pesa toujours bino merci parce que ceux qui nazalara awa ezara pona bino ceux bino boate en tout cas non ça vous ça ote pona ke lakisa mo bandeke to pe banyama na zamba tezara parce que vous êtes là et moi aussi je suis ici. Lelo tokutani sou na numéro mususu avec le gens oh bilongi na bango déjà boye biango bino Balandia Info Plus HD mais ça fait un bail baya kana lisuté ba tiaki no mo pause mais mikolo babi ba démarrer tokozala na bango sans plus tarder tozo que directement na présentation na bango mutu doit se présenter pour mutu nde amiyebi malamu malgré nga na yebi bango mais mutu amiyebi no banda na droite na ngai avec la dame maman bonjour. Oui bonjour maman. Maman soko ko se présenter Balandia Info Plus HD bayo. Oui kombo na maman Bobby nous sommes membres ya AGM. Ok, merci beaucoup pour comprendre que maman Bobby a zongi lisusu. Kendaka na ita zalaka na ya ye lisusu membre ya AJUM. Papa yo pe mbote na yo? Mbote. Soko ko se présenter. Nga kombo na nga ndeko Cédric Kandanga nai. Naza membre na kati ya lisanga AJUM. Merci beaucoup wana ndeko Cédric tozala pe déjà na ye. Na ye koto na droite na ngai mbote papa. Mbote maman. On se présenter Balandia Info Plus baye bayo. Kombo na ngai Malanda Diamona. Autrement dit kolala makanda. Donc on a préféré bato ba benga mikolo petit kolala. Wow. Ngana bagisi na ngai loko te po ma omnya solbi na ekoti nga bien na kai na ka petit kolala. Donc petit kolala. Voilà. Nazana bandeko awa bandeko ya AJUM. Bango baza bandeko ya AJUM. Maman nazongi no mukie, opesa biso signification ya AJUM. Oui, AJUM elakisi action de jeunes intellectuels Masambukidi. Voilà. Action de jeunes intellectuels Masambukidi. Lelo tozana bango a na plateau oyo tozo lingato betali solo moko boye. Eutai kolega kala mingi te mais il faut to betali solo nango biso pe tozaki wana tomona makambo elekaki mais tokota siko ma ba détail nango. Ya mike c'était le 1er mai na stade de martyr en tout cas ezaki plein a craqué batu bazaki moi-même j'étais là na kokaki te pe mao mona okende wapi le kawapi mais les gens étaient là au bayaki pona un grand événement et ça les maki wana préféré ndeko Cédric o expliquer biso événement wana ezaki ya nini. OK, merci pour la mutuna. Événement na ezaki ya sortie officielle ya parti RCK. Oui, déjà présidé par l'équipe suprême Yemoko Fumu Masamukidi Samuel. Sortie officielle, la biso zaki le premier wana nde to sangana kana na martyr na cadre toujours ya réveil ya conscience ya kama soit ya biso ba yindo nde to sangana kana pona ko banda makambo ko démarrer musiko. Sortie officielle ya RCK. Nazongi epai ya papa Petit Kolala. Donc papa Petit Kolala. Donc il y a un kabou. RCK signification na moi. Ezali réveil de la conscience des Kama. Ezali ancienne appellation ya Afrique. Natango wana. Ancienne appellation ya Afrique ezalaki Kama. Alors quand vous allez parti politique, il y a réveil à conscience ya Kama. Donc, vous avez réveillé Batou
bozo réveiller ba conscience ya batu ya kama ya kama o lelo ekoma Afrique. Afrique. Ok, merci beaucoup. C'est un parti politique moko ya bien oyo ekosunga penza peuple congolais. Mama Bobby, moi je sais que Ajum baza na kati ya wana no eza papa Masambukidi. Masambukidi c'est un chef spirituel alors. Oui, un guide suprême. Un guide suprême. Bosali parti politique. Biso toyebi balobaka ke moto ya sambelaka akotaka politique te. Mais à notre grande surprise, un guide suprême oya sambelaka afungoli parti politique. Par là, tout le bamoni. Selon biso nde toyebi ke moto asambelaka politique vraiment babanga ngo un pasteur musuko oyebisi ke te bazo ba cho député te sona koti politique na okoma mutalokuta sona koti politique na okoma oboma bato. Mais si vous à votre église là bosali politique to le bandeni. Merci Maman Bola. Au moni le problème est que nous sommes très aliénés. Nde tozo comprendre te que wana ezalaki baje ya empereur Constantin tango azotinda ba missionnaire na ye ayebisaki bango soki totikeli bango ba missionnaire accès tina politique bandimi bakoyoka biso te. Il faut totiela bango mwa barrière moko boye que non, tout homme de Dieu ne peut pas faire la politique parce que la politique c'est l'art de mentir, l'art de tuer, l'art de. Or en réalité ce n'est pas ça. Voilà. Oui. Politique et l'obité que mosali na nzambe soko azosala politique, il faut akosa, il faut aboma. Il y a des politiques et des politiques. Ouais. Politique oya bango wana bamemela biso yango nde ezoboma yango nde ezokosa, mais politique o le guide suprême aye nango eza politique ancestrale oya biso moko ya bakoko na biso. Soko otali réveil de la conscience de Kama ezokende na même combat oyo Fumuvulu Zikimbangu alobaki depuis 1921. Yango pe merci papa Fachi apesi biso pe journée ya le 6 avril o pe ba déclencher yango eza journée ya combat africain. Vous voyez, avec les Kama, avec les Africains, donc ezaka abiso. Donc toye papa Samuel Masambukidi aye vraiment la politique oyoke ekobomate les contraires ekozongisa biso ba et puis tokomona épanouissement la biso parfait la politique ya papa Samuel. Merci beaucoup tozonga lisusu na lisolo ya politique wana ya RCK. Je vais maintenant demander na papa Petit Kolala RCK et na discours nini quel le discours au RCK et nango o ekopesa le peuple congolais parce que peuple congolais peut er moko asi alemba na e ba discours. Il y a tant de discours au ebanda o toyebi seria ba nye toyebi nyoso tuzalaka ba discours ya ba politicien. Ba discours sikoyo RCK eye to lobaki RCK eye na mopepe ya sika discours nini o RCK eye nango o eko présenter devant peuple congolais pour peuple congolais zwa tchana mutu akota na kati ya komba wana o eza déclenché pona ya les 6 wana parce que peuple congolais pas na kati ya Afrique na kati ya ancien kama wana. Discours nini RCK eye nango. Merci beaucoup, maman. Je vais ajouter maman vice-présidente à l'OBI sur la politique. La politique, surtout dans le dictionnaire, il y a jamais politique. Surtout dans la politique, c'est l'art de gérer des personnes. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, depuis 1960, pour besoin d'indépendance, le président Kassavou voyait accueilli, malgré gestion des éléments belges, tant voyé
ameka mpe kogere mpe na manière na bango oyo esengelaki bazala na autour d'une même table ndenge le premier mai oyo papa Masamukili alobaki tokendaki mwa trop vite et après départ na ye toyemona papa na biso Mobutu CCC Mwendo Azabana ntango ya ye bazala mpe na badiscours na bango po bandaki kopesi na comme badiscours nyonso wana okoki baprojet de société nyonso bandaki koprésente biso comme ezalaki baphilosophie moko étrangère yango mpo bandamona mpe mambo eyetambola mpe kaka te alors RCK lelo oyo eye toye juste na en fait papa Masamukili aye juste na gouverner autrement tomemamo nano lolenge nano ya biso moko olelo so totala nyonso tosala na politiki kuna ezalaka nyonso ya libanda atomeka nano kosala ya biso moko donc oyo nakoloba toye soit papa Masamukili RCK eye tomeka nano kogouverner mpe autrement biso moko nano so lelo oyo Mao Tse-tung Chine lelo oyo baavansa c'est parce que bamekaki nano ntango bameki bayo mpe babandaki mpe bitumba avant ye batiaki mpe maboko ntango batie maboko mpe bameka mpe komema selon autrement oyo tolobelaka mpe lelo bazo koavanse. Voilà, RCK eyei ezolinga egouverner autrement. Donc pas ndenge tozalaka liboso na makambo wana nyonso. Mama Bobi nazongi so epa na yo. Na kati ya RCK nayoki bobeti lisolo ya politique et pourtant RCK euti na benga nini euti na esika oyo eza spirituel esika ba spirituel bazali bozo mélanger politique spirituel nyonso to ezosangana na kati ya RCK. Oui, na kati ya RCK nyonso ezali parce que RCK eza regroupement moko oyo ezokoporter au sein d'elle trois pouvoirs. RCK eza na pouvoir politique, RCK eza na pouvoir scientifique et puis eza na pouvoir spirituel. Pona nini RCK ye moko amema ba pouvoir wana nyonso misatu. On eza question na nga yo moko ndo mituni po mi répondre. Vas-y. RCK a mis les trois pouvoirs wana d'abord par rapport à prophétie à Papa Simon Kimbangu en 1921. Alobaki na eleko wana tango ekoya longi ya boya akoya boko bilembo oyo ya atiaki na longi les trois pouvoirs. Il y aura la connaissance, pouvoir politique et puis pouvoir spirituel. Tomoni ki na kati ya RCK politique oyo papa le guide suprême alingi amemela yango Congo et puis amemela yango Afrique parce qu'ils a les kama eza politique oyo banoko bamemela ki bisote alobi RCK liberté d'esprit. Donc nasala oyo nga nazali nasala oyo mutu azate o pe mutu azokanisa te nasala oyo nga naza parce que réalité ya environnement na nga ngande mutu na yebi yango. Donc environnement na nga na ko comparer on environnement o eza kuna ya ba occidentaux te ekosimba te peut-être pas ba voisin mabange ezali moye balona na bango matembele ezate mais nga na ko boya kolona matembele to si longtemps naza na mabele lokola pa ba voisin bimite pa na nge bimate la liberté. Liberté de l'esprit, à part liberté de l'esprit, papa le guide suprême a élibiso gouverner autrement. Dans la gouvernance, il y a gouverner autrement wana elingi kolobate ke lokola bamindele bango bokonzi na bango evandi na makila bokonzi na bango evandi na bondoki mais biso ko uta na bakoko na biso bokonzi na biso evandaka na kimia. C'est la paix qui règne entre la peau noire, c'est la paix. Mais bango kuna baza na politique na bango ya tuer une vie pour sauver une vie. Oh, et pas la biso koto ezala bongo te. Nous vivons avec l'équilibre.
donc soki ngai nalie ndeko mpe alia moninga mpe alia biso nyonso tozala na kimia mpo jalousie ezala te haine mpe ezala te mais mpo bamindele ezalaka bongo te bango balingi supériorité. Et puis troisième pilier ya RCK ezali la révolution. Vous savez, avec la révolution c'est yango nde moto eza lokola réveil. De ceux qui n'ont moni oh mais na prison on a oumeli boeti suka wa en fait je suis innocente na sale lo hotel ni te il faut nga mo na telema na crier tout oh nazwa liberté na ngado na bana révolution moko bo oyo ko sa pe baninga oh tolanda omoni pe mboka pe komi libre. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup maman. En tout cas RCK et na makambo donc makambo ezawa na RCK minene pe ya bien oyo esengaka il faut kotia litoyo yoki ekoti ocomprendre yango papa Cédric na ye pa na yo efuna tuno likambo ya politike mpo namoni oyo neti politike evandi makasi politique ya RCK eya ndeni. Bon, merci. Moi, je suis là. Avant de répondre d'abord à la question, je vais ramasser mon pied parce que avant tout, la politique, j'ai un problème que j'ai dans la vie, on va te béler. Alors, que non, on va faire la rapport à la Zambie, jamais à la politique. Eh, biso to yebi bongo. Or, batelo mon batoye bagate ezaki. Nenge tout ça, vous savez même à moi RCK. Oui, ça réveil ya conscience. Ba réveil ya kajisa mutu alala ki. Mutu oyo ça on a mon kabo ba réveil ya kaiti. Or colonisation qui yaka te ke pona boya ola musabiso non. Colonisation yaki nde ko ela les actions. Oya ko imposer biso ce qu'on appelle la suprématie blanche. De telle sorte que non makambu to bandoloba et ça pour réfléchir. Et ça la politique mais ça les d'amour ça pour sambela tout ça la makambu tout c'est l'homme baye oyo baye au coloniser biso. Ousmane ils ont un livre mon ngere ba comment ba benga archive du mondialisme. Na archive du mondialisme na mindele baye baka que non ndenge to tomomi bo ils ont na mokolo moko to koya. Si on a koya na bango wana ils ont na mutu moko esengela kotama ba po parce que ba azama kasi na interroger ba astre baya introduction ba astre baya ka voir même awa na ba Congo awa ba comprenant que nous avons tout fois kotama contrat ba Congo mutu wana ntango okotama akokola akoya kotelemela na bango siko pour mutu wana ntango akoya akoyana d'abord côté spiritualité donc na bango Nzambe boina bo so bona ko freiner to ko tiela ekal de telle sorte que mutu wana akomisa makambo na na suka te et kosenga basala ba ko sabatu que non mutu donc osangisa makambo ya Nzambe na makambo ya politique de telle sorte que ata ye na ye ateyi batu asali ba miracle po bayebi ke suka ya makambo na nyonso po ezwa place na mito batu osenga na mutu wana akota na politique po ntango akota na politique nde akoimpose philosophie na ye also batieli kala eke mutu wana akoki koaccéder na politique te moyen pe Échec déjà. asala nini akoma na mission na ye na suka ezate po nyonso akoloba ndima na ngala kola kwa ba ye oyo nyonso to monde pas sans na comment ça mais non ki ba ya ba lo makambo na bango ya kitoko même ba koma bango ba kufa ba kenda mais makambo na bango batokela bango ndima na monte ndenge moni lelo RCK basali RCK lelo ba eto non RCK est juste pour na kolakisa bato makambo ya sika moni olobi awa très bien que non ba discours ebele leki na mboka na biso ba président moto ba discours oui ba président ba discours mais ba discours wana ezali conforme na mabele na biso to ezali conforme na famille romano-germanique ta mboka monene boy ti lelo avocat ya mboka na biso to atelemi alors la constitution na biso est tirée origine na famille romano-germanique est-ce que biso tout ça va descendre à peuple là non lelo so ko lamba pundu ogindo tu na ba européen ke na lamba pundu Rien. non okolamba pundu conformément na ndenge baye oyo kutala mokili to bakoko oyo yo bazolamba lamba na olamba tukuna nini na kolamba pundu tozolamba kwa bakoko tozotaki tamboli na biso bilongi na biso makambo na biso nyonso eza conforme na ba oyo balekali avant biso
Si vous prenez sur le commis la gestion boka, il faut se référer dans la famille romano-germanique, tu dis pas italien, le peuple français, le peuple ni non 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 non. Il y a mon RCK et ça limite pour un sentiment ya ça la terre dans ça la pe bon non. RCK et juste pour la santé tout monde était aux amours voilà batenyonso. Parce que biso ba tout monde to se carta de l'histoire humanité. So tali bilamba to la tout ça les lacs. Et vous t'as banda. Si vous voyez biso mo. Ah, tozana makoki ya sala. Tozana makoki wana. Mais c'est juste parce que tozana confiance na biso mo côté. Heureusement tout le monde a ba grec. Oh, elle vient à Socrate. Socrate a le bas, connais-toi toi-même. Ce que j'ai parlé là, au monde que na vie à mutu, au mutu qui est liboso et le roi est en singeli na mutu sala, singela sala. Ami yebana mi yebana zana na utawapi. Bon moi na ngai singeli sala ndengeni. Ozomona. Pour ce côté là biso awa, to sana biko le belé. Au monde ba luba bazana ndenge na bomba zalela. Yo muluba soko tiki ki bobino, au comment vivre le cola par exemple dans bande. Il va très bien que non. Beaucoup d'en avoir problème. Yo mutabandu dupe soko tiki bobino oyoke na sepena na babaluba elshaka ndo ndeza mabe olandi boyo kutana maka ile tozo souffrance c'est pas mutu mote souffrance que tozo mona les a créé comme par biso moko. Pourquoi? Parce que to tiki ki bobiso to ke kota ki bomo paya to nuli na biso ndele lelo tala neti yo neto ko okomi franc congolais sauf donc quand on lango kangia mo katia mo donc ko boka mo partout mais ta dollar so za dollar ozo bomba mo ndige oza tana diamant mo. Pourquoi? Parce que ça monnaie à papa donc makambo nyonso utaka kuna to mona bango grave so mo nyama tanzambe poza la nzambe ya solo foza la nzambe o tana Europe to nzambe o bandima yo na américain une fois bango ba boyo o nzambe te na mito ba congolais pe za nzambe pété. De même la politique les autres gens sont potana combien de gouvernements ont changé, combien de ministres ont changé et aussi maté pourquoi? Parce que matoya il est qui mutu or matoyi il est grave tout vous avez c'est moi ba ko ba ba ilenge mobali wa kota na nzila sans que mituna mituna akufaka pe sans que ayeba iloko biye soko dingo kota na nzila ki okomisa monti na suka luka otuna ba yeba kana nzila wala makamuni ne bozila mali boso quoi faire en cas ya contrainte na kota ya boso mais so kotika na sentiment yeba pe okufa sans que oyeba iloko. Voilà, matoye le kaka mutu te otomona lelo ezande matoye si eleki mutu o nzambe. Bolobi RCK eyena 3 pouvoirs: politique, scientifique, spirituel. Mama Bobi, papa kolala te kosilika te na oyaka epana. Mama Bobi nalingi na kati ya 3 pouvoirs wana yobetela biso comment est-ce que RCK eyena pouvoir ya spiritualité. Ok, merci Mama Bola. Spiritualité ya RCK evandi na bokoko na biso. Na bokoko na biso. Soki totali bokoko na biso, bokongo na biso. Parce que quand on dit la RDC, pour ton information, RDC mobimba tozala na biso ka ba Congo. C'est ça. Oui. Soki otali na kibiso kikongo na biso na etamboli na biso na bokoko na biso na spiritualité na biso eza différent na oyo tozo vivre lelo. Comment ça na spiritualité na biso tozongi quelques années après ou bien tozali na biso pe kaka lelo mais na bakota bamboka na Kinshasa te. Mutu akoki kokota na elanga ya mutu te abuka pondu soki asengi permission te. Eloko soki eza ya yo te okozwa te soki bapesi yo te. Moni spiritualité nakoki kozwa eloko ya mutu mutu amoni nga te nayibi mutu amoni nga te nakei
mais lobi na tongo mboka mobimbe koyeba kenga mutu na yibaki ça venait de quoi? La spiritualité. Parce que tozwi spiritualité wana ya biso wana oyo ezoprotege biso oyo eza koépargne biso na bamo na bamabe tozwi yango totie yango à l'écart. Tozwi spiritualité ya je m'en fous totie tolati yango komi na yo tu es une autorité, tu peux faire n'importe quoi eloko ekanga yo eza te ok plus loin oyibi biso bademini boye bapeuple oyo tosouffrir déjà oyibi biso mais tu viens avec un avocat ayebi asambeli yo non il est innocent vous voyez bon c'était tu vois les écritures comptables ben obimisi tablette ya bafrançais mais or soki tozwi kaka spiritualité na biso wana tokotisi yango tozongisi yango na badomaine nyonso ya vie na biso tozwi spiritualité na biso ya kikongo na biso tozongisi yango na vie quotidienne na biso ya biloko mosusu ekochange sans ke moto ayebi so ke bavandaka boye te nde na yo moko kaka olamuka na ntongo olobi nde na boye ilambo ezomonisa ti kati na nga boye na olata ngo te moto ayebisi yo te soki tozongi na ba 97 ntango le père ayaki kabila le père monaki tobanda ovanda na babisi totalani boye tokaboli makolo oyebi ke echangeaki yango moko sans ke loi namona arrêté moko te esignaki ke bato bakoma kovanda na modele toovanda lelo de tozongaki biso moko eza na babiloko mosusu soki tozwi kaka le spirituel na biso tomettre yango en place tomettre yango na bavie na biso dans notre quotidien makambo ebele mama bola ekozonga à la normale de tokozonga mpenza na nzela sans ke moto ateya yo lelo toza na moralité te moralité eza te ntina balabala ntina bandako ntina baeglise ntina baekole moralité eza te mpola nini le spirituel eza trop léger spirituel eza trop léger de moto akomonaka ke nzambe abomaka plus tard ozo comprendre nzambe abomaka plus tard à la longue ntango mosusu mpe akokufa ne mpe amoni ne mpe punition ya nzambe yango te akokufa na ye mpe amoni ne mpe punition ya nzambe yango te mais or soki tozongisi spiritualité na biso ezalaka ditikotaki mbala moko mboka ekobonga voilà donc na spiritualité na biso ya makasi oyo tonégligea oyo yango RCK ye mpo ezongisa biso yango tozonga na spiritualité na biso wana oyo toyebi wana oyo mama bobi abeti lisolo oke na bilanga bato obuki ya nana moto amoni yo te me na ntongo baoyebaka yo moto obukaki ya nana quel miracle oui c'est ça yango nde spiritualité papa petit kolala te question na ngai epa na yo eza boye avec tout ce que vous avez dit ici oyo RCK eye na yango lelo oyo ebandi na na Kinshasa mais je sais que esuka ate parce que eza combat ya Afrique mobimba oui comment faire pour na ko réussir ekota na mitu ya bato il faut seulement mutu aya kosambela na église na bino ou bien biso bato libanda on peut bénéficier aussi de ça pour on a bénéficié nango peut-être pour na émission na ça na bino mais il y a d'autres ba olanda émission oti il y en a d'autres pe ba monaki yango pe na TVT eza pe na ba misu pe ba yebaki même pas que sortie officielle no esalimaki na stade est-ce que vous organisez nini na sima ba biloko wana nyonso pour que ekota na misu na mitu ya ba kinwa nanu avant que bandoma parce que bandeli na kini comment faire pour na ko transmettre ba trois pouvoirs oyo parce que na monde déjà eza ba pouvoir moko so mutu ayebi yango a comprendre afandeli yango en tout cas ta ba polo o tozwaka na ba propagande na mutu abandozwa ngo tozwa te atande ezaka boya tokende topia bino 3000 na suka en tout cas mituka na bango ebandoki epamba so bato ba comprendre ka lisolo nde bino bobeta alors comment faire pour na ko transmettre yango na mito merci maman
mpona kotransmettre yango na mitu ya bato. Lelo oyo l'an 325 Concile de Nicée oyo ezalaki financé par empereur Constantin oyo bamissionnaire catholique bayele biso système oyo tocombattre lelo mpo ezwa place na mitu na biso bautilisaka meme politique. Lelo sans politique mama likambo etambola te. Ntango tolobela mo politique oyo totia na mitu na biso mwa dictature. Sikoyo le système administratif oyo papa Masambukidi azalaki fondateur ya RCK oyo ekota na mitu na biso, c'est-à-dire le système wana fo ekota na administration ya mboka. Soki ekoti na administration ya mboka wana problème ezala susu te. Ntango ekota na administration ya mboka na banzi scientifique ozala spirituel ozala pe politique ozala baosala l'école. Ntango baekole wana ekosalama tokomi soki okende koapprendre foko système oyo toza nango actuel na kokende mwa nsima mpona réveil de la conscience de Kama. Toyoki mo Kama mpona na kati bahabitant ya Kama babandaki kobengama na nkombo ya bakemite. Alors bakemite wana na ntanga mwa moke, les kémites ce sont des gens qui se reconnaissaient dans une communauté de valeurs. Les kémites, des noirs instruits à leur culture, à leur histoire, à leur science, à leur philosophie. Na tango wana mwana zongo ya milai eza te po eza mwa ebele babisusu. Les kémites ce sont les fils nés de la terre. Ce sont les fils nés de la terre. Les kémites, ce sont les fils nés de l'humanité. Voilà. Berceau de l'humanité nde baloba Afrique eza nde biso. Bato ya yambo oyo baya na mokili. Balobi lisusu awa, les kémites ne peuvent pas être tribalistes. Ndenge ndeko na ngai ekokaki baluba po asala mambo ya bakongo mwa boye tribalisme eza makasi na mboka na biso. Alors na ntango wana bakemite oyo bazalaki bahabitant ya Kama babandaki kocombattre tribaliste. Na ntango wana lisusu bakemite bahabitant ya Kama babandaki kocombattre l'injustice. Lelo oyo injustice oyo wapi makambo ebele. Donc mpona makambo oyo administration oyo système oyo papa Masambukidi azoya nango, système wana soki ekoti na administration ya mboka nyonso ekochange nango. Alors ntango tolobela bokolimwisama moke, ntango tolobi action des jeunes intellectuels Masambukidi, ntango bato bayoka Masambukidi bamona wana bato na ye wana bana na ye. Biso tozwi 8 ans ya koyekola Masambukidi. Mo Masambukidi wana biso totalaka individu wana te bomona wana azoloba pembe, mais biso toexploita mingi côté pensée Masambukidi, côté philosophie, côté idéologie. Donc kuna ntango bato bamona tolobela Masambukidi bamizokisama te. Biso tolobela beaucoup plus na côté science, côté pensée, côté philosophie na ye. Ndenge lelo oyo alobaki yango le premier aye po a lancer combat na ye. Ataki yango na stade pourquoi po bato bakufaka le 4 janvier 1959 akendaki kuna po alobela milimo wana ke ntango ekoki, ntango so ekoki tosangisa les 3 pouvoirs. Actuellement na mboka na biso ba 3 pouvoirs wana scientifique, spirituel, politique existara te. Sikoyo tellement existara te, ye sikoyo aye a exister ya. Na lolenge na biso ya bakemite oyo tolobela po banda kobenga bahabitant ya Kama. Donc mpona kozala bref, mpona ntango système wana oyo papa azoya nango kogouverner autrement, soki ekoti na administration ya mboka tokomona avancement. Toyamba ye
tokosema mpe na badoyen mpo babanda bitumba ngo bavandi bapeseli maboko batata mosusu mpe bakomi mpe fatigue ntango oza daya fatigue okoka bitumba te okoka bagarre te alors fongola motema bazobanda soni koyebisa bandimi badete na bango que je ne suis pas leader, je ne suis pas boye totia maboko na motu tel lelo oyo soki Mao Tse-tung après deuxième guerre mondiale balitaka kobimisa système oyo kaka bamissionnaire wana bayela bango na Chine yo kanti Mao Tse-tung abandaki yango komba na fangi ye moto abandaki yango liboso bato abandaki yango liboso bazali mais ntango bamoni bakoli epi bazobundelaka eloko moko liberté ya Chine bamoni kino telema eloko ezosangisa biso kaka liberté topesa Mao Tse-tung maboko badoyen wana babisa badepte na bango tosoutenir Mao Tse-tung lelo batelefone tosele utapse c'est la Chine so lelo oyo biso nyonso towana susi ya mboka susi ya bato bakamba na l'église na bango soki réellement toza mpena bacongolais bafils ya kama tofongola mitema bayebi ki moto aye po alibere mboka na biso mpona zwa maloba mingi te. Merci. Ok, merci beaucoup Balandia Info Plus HD officiel TV tozoko bakaka na émission na biso na bandeko ya Ajume Action de Jeunes Intellectuels Masambuki dit ce que je mets au papa Petit Kola l'a expliqué biso c'est toyoka bango balobi Action de Jeunes Intellectuels Masambuki dit ezaka Masambuki dit ya papa Samuel au total la na ba TVT au to mona ra teza Masambuki dit ya mutu ya papa Samuel do makambo na yo ya sala wana nde bango bakangama na yango tel meza ye mutu asala makambo ndi bapesa kombo ya action na bango yango wana Masambuki parce que bon ah oui comme qui fanatisme ni na boye bosala mani na bilo pesa kombo Masambuki non bango batala Masambuki du o wana te tout le monde a papa Samuel te guide suprême te Masambuki déjà ya komba ya papa Samuel wana ndi bango basa kapara nango. OK, merci beaucoup Mama Bobby nazongi lisusu moke epana yo. Na question quand on a donné qui papa Petit Kola la tête na ina zong sango na sens mususu epana. L'idée oyo papa Masambuki diaye nango na kati ya RCK ya kokotisa trois pouvoirs na ba auto zala non parce que auto salelaka eza ya biso te. Il faut maintenant qu'on introduire ya biso moko ya mboka na biso. Yesikoyo kotala boye côté spiritualité azana e déjà na église azana bato ebele. Ce qu'on peut kota na ba point wana peut-être côté scientifique pas zali pour ba livre zali batanga ka ba livre na yeba mambo ebele. Ce qu'on peut akota neti na pouvoir ya politique ya Congo. Ça demande que asa atia libaya so na biko tia libaya c'est-à-dire que a postuler pour que tango a repostuler on a bato ba oyande ba kozala mieux placé ba kozala censé ba yoka discours na yi. C'est ça le problème. Merci Maman Bola, merci vraiment. Question est pertinente, mais na pour répondre à moi. Oui, koloba ke papa atia libaya ba voter, ce n'est pas important. Oui, pour ton information, na koyebisa qu'il est le plus écouté. RCK déjà ebimi. RCK yangoyo eza parti politique lokola ba parti nyonso oyo yebi na Congo et kosala musala na yango lokola parti politique nyonso oyo yebi na Congo na ba député nango oui RCK azana ba candidat député na président nango pe problème ezate RCK azana ba candidat député na ye et puis bako postuler bokomona bango mais pona o etali guide suprême na informé yo que aza le plus écouté donc ekozala utilité atia libaya voter moi eoza utilité donc ye a postulé na été donc eza utilité eoza l'importante ah oui yango na yebisi yo biso toza mingi na kati na oyo elobama c'est ça toza mingi na kati ya bakoko balingi nini soki tozongi na bokoko na biso
mpona batia nkumu ya mboka mpona batia mokonzi ya mboka babetaka zeke te baponaka te yepa yaka te obotianga ayepa yaka te ke onga nde ngai ye obotia ngai te toyebaka kaka ke tolali tolamuki lobi soki nkumu ya mboka aza te moto akozwa bokonzi ye wana eza te ke bavota ou bien nini te eza ndenge oyo bakoko basalela yango eza bongo. En plus pe papa Masambukidi azokende kaka na nsima baprophesie ezokokisama donc bon totala mambo ye moko alobi totanga basindeta vraiment. Papa Cédric mpo na yo na problème wana olobi nini? Papa Masambukidi apostile na ye te na ebela plein oyo asalaki wana mais wana déjà elakisi bavoi na ye ozwa atika ngo kaka bongo eleka. Bon, en fait, merci pour la moutuna d'abord. Dans le même ordre d'idée toujours. Balobi bien réveil, il y a conscience, il y a karma. Donc, celui qui continue toujours, parce que c'est surtout dans le système présidentiel. Au moins, il était que s'imiter. Nous avons un 5e président et tenir tête. Donc, ça veut dire que ça n'est pas comme on peut se réclamer quelque part. Faut que nous RCK eyejise ezongisa biso na ndenge na biso vraiment na ndenge tozalaka ezala te ke non pouvoir ya olala olamuki parce mabele oyo eza mabele etamwisama na milimo wana baza na ndenge bango bangatamwisa mabele oyo à chaque fois totamwisa mabele na biso esengeli totunaka na bango olobi nini lelo so tozosouffrir eza jise na lobaki te bien matoi esali eleki motu tolingi boyoka so milimo oyo badirijaka nini parce eza na milimo oyo badirijaka mopepe milimo badirijaka bamai banzete bazamba tout eza milimo badirijaka bango po bovivre bien il faut bovivre en harmonie na yango même ata soki ozongi na bible jésus atuna na bato bana entouré ke non na tire eza enseigné bino eloko te na nyonso kosala na vie tunaka toujours na tire donc na biso kibo biso même ata soki okepa mondele ndela azokosa biso yango badémocratie mais soki otali bien mondele azosala ya démocratie te po soki otali bakambi nyonso na kokamba bamboka wana baza bakambi oyo baza na bameme famille baza bato babongisama deja ke bao bazala bakonzi boye na boye na boye ozomona donc biso tokozonga na makambo na biso na kibokoko na biso or na kibokoko na biso tobandaka kotambwisama na ndenge nini tozalaki na royaume tozalaka na lobi ya démocratie oyo te parce que monde oyo na biso. Ok, merci beaucoup. À comprendre que le guide suprême, en tout cas, il est le roi divin. Azana eka ndenga zawana, azala peka ndenga zawana. Na pesi epembo tesika zwami. Merci pour respect belé panaye. Tozo kende pe na shit ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Na kopesa chacun de nous 2 minutes ya parole. Na bandi na papa kolala te, petit kolala te. Malobombo kwa yo peut-être eloko moko échappé à question nango eza posé te ou eloko moko échappé ki yo on récupérera un peu moins rapide 2 minutes on y va. On a posé la bref. Merci na président Fachi Chilombo le 6 avril pour le moment il a été au vent en là et puis il va te biler mais on est à prophétie. Maman Bobby Albagi a une prophétie bêta en 1921. Et vous allez avoir la bonne. Merci Naye. Et puis dans le ballon on a présent Fachi depuis 1960. Surtout qui est dans le temps où la présent Mobutu. Batu Oyo ba travailler dans présent Mobutu. Baebi comment komema présent ti musika baebi comment kosala ba mensonge moko boye po bakende mo musika baebi le peuple ngo et tout essaie kufa alors même bato wana tant le président Kabila le fils aye bato na balandaki kaka ye mutalobi que non soki nazalaki na 15 personnes ya malamu Congo elingaki ebonga na ngana bongisa Congo mais même bato wana kaka par exemple Fachi ozotravaille kaka na bango ozomona ngo te babato moko boye baoyi na peuple biso tolingi changement ezala biso toye wana te po tobongisa bino mais nous voulons un changement na mboka na biso tozala libre
liberté wana lelo otala ba age wana soki na bapoto kuna mwana ba age ya boye loko boye c'est-à-dire bien organisé mamu nyonso posé esoko oye mpona biso tosambela kaka tolela kaka me nyonso eza awa na oyebisaka na président Faci yo ozali président ya mokili mobimba eta berceau de l'humanité. Vraiment. So oza président ya RDC oza mama ya mokili mobimba do jamais oyo lelaka bana so ozokelela bana bayebiso mekome ndeni moto oyo olela biso nyonso eza epa na ye nasuki kaka wana. Merci. Vraiment. Donc parent ke kolelela mwana omituna Qu'est-ce qu'il va pas dans tout papa? Ok, merci beaucoup. C'est un grand message très profond au papa petit pour la terre lobby. N'accueille pas papa Cédric 2 minutes pour nayo. Ozonga moi ba o ekima kiona. Ok, merci. Ngana recadrer kailo concernant RCK. RCK eza lisanga ba yindi. Asa tumuswa comme on a ba groupe mo ba yindo na mission RCK est une mission dans le cosmos, c'est une mission universelle. Parce que la race noire, c'est la race mère. C'est la race qui existe en Canada. Puis, des races qui sont race. Tant bien même que moi, bilanga babanda na mon ndaku, on appelle des boucanzana mokino. So ta ba philosophie nyon so on rencontre lelo, babanda quand toujours quelque part tu vas penser na mokino. On a été mal bosso. On a ni balé concernant le débat sur la biso. Na obanda toujours eloko na mobaki ete elenge mobali akotaka na nzela sanke ya tuna mituna akufaka pe sanke ya yebe eloko boni lelo biso so tozokufa lelo bandelo tozokufa la este bambouteillage mboka na biso eloko ngo ezo marché te eza po biso bana toboyi donc tobosani baboto ya biso même ata na bible balobaka ngo ke non kumisa tata pe mama na yo de telle sorte aux amis pour le bien tranquille. Ce que nous avons pas mouru, tout ça va continuer. Or, biso lelo, bala ici biso que non, nous sera confié à quel libéla, yonaye, nous avons une relation. Or, le pana bango kuna, lelo tout le monde va de publier, à se réclamer être descendant d'Abraham, na éviter Abraham en nous. Azana bon et toi azam takufa. Azam takufa. C'est comment ça veut dire les relations existent sur entre eux, na mutakufa. Donc, dans ce monde, il y a quand même une confusion quelque part. Donc, tout ça, la situation va tenir dans ce que dit, c'est pour tout le monde. Or, bonheur, il y a moins de gens qui sont dans la carte. Tout le monde qui dit ça, tout le monde qui a bakoko na biso, batata na biso, na biso, bangonde bafandaka na belé ou avant biso. Bangonde bayebi comment tu veux que ça le lelo poto ki manisi ka to salelo. Tant que tu boya ka boyo ka ba ko baboto ya biso. Soit disant bakenda ils sont dans autorisation de relation te to va na tourner la place non on est tous là tourner donc matoi ele ka mututé voilà papa Cédric azozongela ka likambo ya matoi ele kaka mututé maman Bobby yo ko mais avant le j'ai une question nangi ezabo alors pour motu akota na kati ya RCK il faut za kosambela ka na église lumière unga pe boende olobi boye koti na ngana sepe na ye na bi non unga pe na ye na ngana kota. Non, merci beaucoup maman Bola. RCK eza pona bana ya église lumière te eza pona communauté masambukidi te RCK eza pona mwana ya Congo nyonso oyo ayebi ke naza mwana ya Congo naza mwana ya Afrique naza loposo moyindo conscience na yo elamuki RCK eza pona yo. Voilà, merci beaucoup RCK eza nango pona mutu nyonso sepeli o adhérer na kati ya RCK. En tout cas maman Bobby yo mutu kopesa biso position so inga na ngina adhérer na s'adhérer ka na plateau ou bien na Olanda bino quelque part. Non so lingo s'adhérer oye RCK eza na siège nango. Siège ya RCK ezwami na avenue Mbandaka numéro 40 na quartier Kakuji au communement eyebana ruta Mokali na commune ya Kimbanteke. Voilà, RCK ezwami kuna wana peka so na ngina kota na Ajim na yepeka wana boy c'est pas ngo kota na Ajim oyepeka wana donc eza bureau na ba département na. Ah, okay, merci beaucoup maman Bobby.
napesi yo 2 minutes oloba oyo etika wana ezali baquestion na nga mais yo soki oloba maloba na oyo etikala. Ok, merci beaucoup. Liloba na ngai ya liboso na koadresse yango mpe kaka na bakonzi ya mboka na biso. Vraiment bakambi na biso na kosenga bino pardon mingi. Lokola RCK eye, lokola guide suprême, amibimisi ye moko. Vraiment na kosenga bino tolanda ye aguide biso. Eza te ke alongola bino na baposte na bino boza nango wana te, mais alakisa biso quelle est notre spiritualité, tokosala nini, tobanda ko nous ressourcer epai ya bancetre na biso moko. Tolongwa na baloge wana toza wana oyo ezosala ke bulu yeke eya lokola retombe na mboka na biso. Wana ya liboso. Ya mibale na kosenga na mwana nyonso, kongomani nyonso, kamiste nyonso, place oyo yo ozwami, pays nyonso oyo koki kokutama nango, RCK eye. Landela ba info ya RCK de près, zwa mateya wana, tia yango na misala, conscience na yo elamuka, oyeba soki oza nani, po koki kosala nini, na miniti oyo po Afrique etomba. Ngonga esi ebeti, o mvuluzi alobaki moto moindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu mwindo. O mata, o kita, lokola eza esi elobama, ekokokisama kaka. Voilà, loko elobama ekokokisama nango kaka ekorate te parce que tout le monde déjà le 6 avril et comme journée à combat ya ba africain nyonso parce que elobama ka déjà. Balandi info plus HD officiel TV ngai wabino Bodebula Matindo m'appelle Debula la Colombe. Na sepela mingi tant bozaka boye bulanda ka biso attentivement boyo kaka makambo eza très important pour na biso. Ba kemit na tango akala ndenge babengaka biso bato ya mboka kama juge biso ngana te kotala bukana bato ya mboka kama donc tolamusa conscience na biso pour que to tracer nzela to nyokwami mingi to leli mingi nyonso to sa to yebi yango comment est-ce qu'on vit mais c'est le moment oyo esengake tolamuka. Napesi bino merci bino bato ko répondre na invité na biso. C'est nous qui vous remercions. Boye ko expliquer biso sortie officielle ya RCK. En tout cas, ngai na bino tokutani lisusu. Bye.